balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Ekibumba. Je suis vraiment très heureux de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour regarder cette émission Shot News qui est toujours présentée par Ekibumba dans notre site ESP Media. ESP Media, où Tokumbe la Rabino Basango, Ndenge na Ndenge. Basango penza o ya solo basango ya ba réalité o ezole kanamboka lelo yo tokomi na 5e président de la République alors est motivé bandeko ebele na mikili ya poto pe partout dans le monde ba congolais place bazwami babanzi ete bazonga na mboka na bango basomba ba terrain basomba mapango basala makambo ebele bongo koyoka lisolo wana ba ebele babenga kibiso na tina na likambo oyo eki kuna terrain zoteka makombe parcelle ezana combien mo ebele batungisa maki nango tolobi tokopesa ba prix forfaitaire te tokokanisa kaka na ndenge na biso te toye kokutana na moko président Miel président ya agence monene agence immobilière oyo et sala kamusala wana côté kabandaku kosomba côté kaba terrain pe ko louer c'est soy mutazana posa ko louer za la terrasse za la bureau za la biloko belé o yemoko opesa biso vraiment détail toye kokuta na eto meka koye ba procédure ezala nini ndenge nini ya osomba lupango mutu abandara wapi mutu asukaka na mikanda nini ba détail wana nyoso tout toko comprendre ngo à travers cette émission na équipe Mobimba ya agence Imo Miel Oyo et Kambami na yemoko président Miel Oyo toza déjà ko introduire d'ici là donc on dit déjà merci na Medingwa de Asimbel biso caméra sans oublier notre maman GH vraiment bambote na place ozwami papa Edo Amani le sako papa ba place aux ali bambote na yo 2019 tolobageza ya biso et bambote na bino nyonso to bolandaka émission o famille Bumba nyonso tout opesi bino bambote sans oublier Talibo Talima agence sir pona otinda biloko na bino ko uta na poto ko ya na Congo Brazzaville to na Kinshasa to na Angola ezaka ka JNT service JNT service agence assure vous contactez bango déjà na France wana et ceux qui vous contactez bango to contact ezate bo bengi biso to opesa numéro na bango voilà toza ko introduire invité na biso ya journée à mokolo malelo bonjour président. Bonjour équipe Bumba journaliste international Nyakati Bamboko. Papa Boni ça va par la grâce de Dieu. Boni agence ezokende nini masolo agence. Oui, mon solo agence Imo Miel les autres qui ont des malamu par la grâce de Dieu. Donc parce que biso awa d'abord insanité à musala na série na organisation et puis y a des autres joueurs rôle. Y a de ça la différence. Et alboso na pesinzambe merci na opportunité oyo asala que tout dans les sociétés na yo moko équipe Bumba na famille Bumba nyonso. Et puis na pesi merci dans ba parents ba botingai na mwasi na ngai bana ba collaborateur na sala na bango Guy Lumumba na Nzambe Ari Denju na Pointe papa Thomas le fournisseur hein pour tout ça na papa na biso morawa ye azana pour na fournir biso ba provision na bandako le papa Thomas ceux qui akopesa tamboto caméra ego koma to kuta na pena bandeko ba opesa biso détail na bango parce que eza agence oyo eza vraiment organisé endroit oyo tozali to sala rappeler quelques émissions déjà awa eza bureau na bango eza agence na bango donc tant déjà mutu a meublé place boye donc mutu oyo aza ko compter na excellence pe mutu oyo azo sala vraiment likambu na ye na série azo zwa oyo ye musala na série to ebi mwa biloko na biso na Kinshasa ndenge ezala voilà papa biso tozwa ki ba appel ebele bandeko babengi biso bandeko mingi bazomona pe ndenge déjà 20 ya mboka ezokende tokomi na 5e président et puis changement ya ba makamba tu misusu bazali ko hésiter moi muke à l'époque il y a président na biso ex-président na biso Kabila tout et tout mais lelo les gens
bazui volonté wana balobi baya basala quand même moi makamna mboka misusu basomba mapango misusu batonga bien que ba misusu pe bazali kotonga mais lelo il y a vraiment une forte mobilisation ya ba congolais lelo lisolo ezobetama na Château Rouge na Dixel donc partout azobeta lisolo il y a kosomba terrain to kosomba lupango ya onto ngai to kuta na yo mais ka osala biso détail procédure ezara ndenge nini pona kosomba lupango kobanda place nini pe kosuka wapi mikanda nini soki contacter ba responsable la parcelle bo banda wapi bo kosuka wapi. Merci bon donc pour le respect ba téléspectateurs ba hôtel la biso na longola chapeau pour na respecter bango parce que bango ndio ba sala biso pour tout ça là bon tokolo baboy ya liboso na zo senga bande ko nyonso bande ko poto RDC Kinshasa ezamboka moko kitoko pona ko investir na makambo ya mabele parce que mboka na biso awa sécurité ezali et puis ba quartier nyonso population ezali bisika nyonso kotonga ndako na yo batu bakoya batu bakovanda alors na makambo ya ba parcelle d'abord ceux qui olingi osomba lupango premier conseil on peut contacter n'importe quel commissionnaire on va contacter n'importe quelle agence pour des raisons de sécurité en bon nayo. Et à part ça, pour nous recevoir parcelle, d'abord tu vas vendre le terrain, ce que c'est terrain. Terrain na ba site oyo ezali ba site ya sika. Oyo ezana ba mise en valeur était. Ba soma terrain na contrat. Somme na contrat, ba pèse au contrat. Tant on tient ba mise en valeur au côté de la procédure, il y a réglager les documents, les titres. Wana sko tango somba na contrat nous somba pas à l'état pas à chef coutumier toute différence ni ezaka ko somba pas à l'état na pas à chef coutumier ba bandara terrain pas na. OK ezana ba site oyo ezali ba milieu moko un peu reculé par rapport à centre ville Kinshasa. Kuna bato baza ba kolo to ba responsable ngo za ba chef coutumier. Ce qui chef coutumier yé moko na te quitté donc okosoma na maboko chef coutumier. Pour okosoma na maboko chef coutumier faut ça na ba élément oyo ezola seke yenda zali responsable pe kolo terrain wana oyo pesa embongo. Ba élément nini okuté pas chef coutumier d'abord pas chef coutumier il faut alaxa yo ozali soubassement pe historique ndenge azola ki terrain wana. Soubassement historique yango ezala eloko moko écrit hein akoye biso histoire ndenge ba kotaki na terrain wana et puis okozwa histoire nango na document oyo ya représenter yo après avoir kozwa suite ya histoire wana soubassement alors ça yo jeton on se mango na jeton on peut se mon rappel ça yo jeton ya partie oyo yo sombi après simanango chef coutumier wana kosuka neka bongo agré te il faut que na na l'état OK na na localité pour na présenter yo que na secteur na teki mabele na ngai pas monsieur oyo chef de quartier amoni pe chef coutumier wana zali témoignage officiel oyo assurer yo que mbula matadi ayebi déjà que yo pesa mbongo et pas chef de quartier et pas chef coutumier nde obandi procédure na bureau localité simanango OK na urbanisme bakotinda ba géomètre pour ko sala morcellement ya partir ba katelo terrain pas chef coutumier le ko les a terrains en mise en valeur était document ba pesa ça contrat tant yo tsa ba mise en valeur pour OK na ba titre ba certificat de registrement mais nous wana il faut contacter l'agence miel parce que au moni mingi balonga confiance na makambo ya bandako ba mso bazo ba déception na ba commissionnaire mso bazo ba déception na ba avocat mso bazo na ba famille mais à une agence immobilière beaucoup à la décité parce que tu sais ba témoin j'ai belé toujours joie ya bateau nous sociale bango musala ba tikala ko zala jamais déçu parce que tu es bien maïla musala tu peux sécuriser en bon ya bateau donc bateau nous se bande ko nous ko senga na bino mbongo nous na pasi il faut ba nani ngo au selo musala biso de za on apona bino yango toujours les kanaba na ba écran na ba internet pour mon abiso pour travailler to collaborer
Merci beaucoup, Bolandi Penandengeni, beaucoup de somba parcelle et pas à chef coutumier. Chef coutumier, fois à l'andeni, document, il faut présenter, procédure et au Sengandeni, tant on a présenté dans localité, des places yo Gobanda, donner na yo to Gobanda, pour ça le Samikanda na yo, du quartier Perosa. Nani a connu témoin entre yo Mosombi na chef coutumier. Est-ce que chef du quartier et Sengeli pas à la to témoin aux Nanika Batunaye? Non, le problème est que la responsabilité est partagée. Chef du quartier, il y a un sentinelle. Il y a un sentinelle, il y a un terrain, il y a un parcelle dans le quartier. Il y a une histoire à la source. C'est-à-dire que le terrain est un chef coutumier tel. Comme on a tel. Tel. Aza mutu esengeli po azala témoin na likambo soki ya bongo. Yé toba aza témoin na compte ya l'état entre affaires oyo sali na chef coutumier. Yango te benga ko la sentinelle. Sentinelle sens que yende on okengela yo terrain na yo. De ce que sombi il faut aller en collaboration na chef du quartier sur dans le banda mboka bosul la réunion so yende mutu ako sécuriser. Wata likambo linga habité na yebi kolo esi nango avant na mboka boye asema que pas chef coutumier tel ngana zalaka chef coutumier ayeko présenter donc chef du quartier azo pesé aza important na affaire ozo sala na chef coutumier à niveau terrain autre chose ba za secteur à terrain faut développer ma centre ville ndé ba sima banda tozo kende wana to pesa ina au moins détail moké pona koyeba lelo ndenge nini ya osomba mabele peut-être ba tuba hésitara moké ko somba pas ba chef coutumier mais awa président Miel a talisi biso pena nzela o esengeli kokota pona kosala eloko ndenge wana to kosomba epa ya chef coutumier siko neti to suksaka na makambo etali ba terrain neti lelo yo na 2019 boye ba terrain ekoki ko varier na ba combien. Bon problème ndé ezali na milieu otangeli biso ka peut-être ba kinkole ba dara non c'est pas grave bolé mais c'est pas na zo transpirant un courant. Voilà. Donc détail tozo sala yango wana oyo ezo permettre bisoto yeba ndenge nini tokoki kozwa mabele ndenge nini tokoki kosala kosomba terrain tokosala yango epa ya nani tokosola na nani yango wana tomonaki ete bisoto luka kaka toyela bino sango biso moko te photo solola na oyo babengaka lokola expert to oyo babengaka expert ya domaine wana yango wana toye kokutana na président Miel to solola na ye asalela biso ba détail wana tozalaki côté ya terrain mais tokokota pe côté ya ba parcelle pe ya ba millier ya centre ville et kosunga biso po toyeba ndeni tokoki kokende président Miel pa opesa numéro na ye voilà président omeka osala biso mo détail moke lelo boye terrain et koyi ko varier net na ba combien to pese exemple le roi millier net ya ba kinkole millier net ya ba badara to millier ba millier wana nyoso ba kikimi to ba millier oyo yebi bon ko somba terrain to ko somba parcelle na Kinshasa ils ont varié par rapport à quartier to le net na ba terrain ba côté le bina ba quartier moko aux un peu reculé na centre ville. Ça dépend de la dimension. Non, emplacement, il y a principal. Terre aux gens pembe na prince, ils ont pris musus. Aux gens 4, peu musika na prince, ils ont pris musus. Ça dépend de la dimension. Bon, tu vois déjà, n'est ce pas kinko le wana terrain à Pamba, aux gens d'à côté. N'est ce dimension le là 20 mètres sur 25. Ce que ça, les gens na prince, aux gens ba 25 000 hein? Terrain à Pamba. Wana kinkole. Na kinkole. Kozongo ba 25 000. Kinkole mambo mata. Ceux qui sont à 4, il y a 10 000. Il y a 6 000 ceux qui sont morcelés. Tant que va monter, on a un terrain au Tonganda, il y a étage, il y a un espace au vent du calme. Mais au niveau du secteur normal, ça dépend du quartier. Lemba, ils ont pris nango, Matete, ils ont pris nango, Gombe, ils ont pris nango, Limete, ils ont pris nango, Kassavou, ils ont pris nango, et puis, ils ont par rapport à la vision, ils ont fait un mandako. Monsieur, sur la zone de Pango, Alinga Koutandako, parce que Tonga déjà, ils ont un design, un confort, nango, nyon, soya, sombi, ayeka avandi. Ils ont fait procédure, monsieur, nous avons besoin de terrain, dans le centre-ville à Tonga, dans le projet, ça dépend.
Mais par rapport à ya quartier où ils sont situés, il y a une dimension zolinga, des places où yo muto somande ko préciser fourchette na yo qui na zana autant. Yo yep sika ozana autant, albiso de ko pesa au conseil. Mbongo sana ngo ozana projet sala nini. Na na soma lupango na tonga appartement et ko tselanga mbongo. Boto yep sembo, mbongo sana ngo esa mwa mingi. To préférer soit osomba osomba milé ça musika na ville te poso tongi appartement, loyer est un peu élevé. Soit mbongo sana ngo biso to ko yeba ko orienter yo. Parce que awa je sais musala na ndenge ya solo pe na ndenge ya malamu de manière que tout le monde doit la sécuriser. En tout cas Congo bande konangai qui ça ezambo mo kitoko. Ezambo koyo okolia mbongo na yo simple nya à l'aise, so za mbongo na yo tonganda ko na yo kitoko. Mutu moko ta ko lo jaloux o soit ceux qui va taxi pas en pamba net mboka msel banda bako sa hotel ya ko investir na kisasa awa. Biso to za wana to ko orienter bino. Peu beaucoup sepela. Bon pesa biso confiance. Voilà. Ba pesa agence Miel Confiance, agence Imo Miel Confiance. Sikoyo soki lelo neti mutu alobi a joindre bino arozwa bino na numéro nini opesa na numéro na yo et bongo tozonga na motuna oyo to into tuna siko moni makam to tuna ipona ba chef coutumier ndenge ya kosomba siko ya o déjà mutu ndaku na ye avanda kalinga teka parcelle na ye procédure ezara pe ndenge nini mais pesa na numéro ya contact bongo pesa biso procédure ya achat na ya vente ndenge nini ekendaka ba soki bokutani na bato po ba escroquer bazake belé bon pour mutu azala sécuriser il faut amona mukanda nini pe akende na bureau nini po ayeba te lopango oyo ekomi réellement ya ngai na mbongo na pesa. OK, numéro à contact zali plus 243 85 11 999 64 Moussousou plus 243 89 80 74 757. Le troisième numéro, plus 243 99 94 73 934. Donc, Nako Bandela, plus 243 85 11 999 64. Plus 243 99 94 73 934 plus 243 89 80 74 757. Adresse Tozalina, avenue Kasavubu numéro 8, référence rond-point Mariano. Na triangle kawana comme na agence miel. Nangamba Kasavubu. Tout n'est agence miel comme on a biso Zaliwana. Tu connais maillot bien, tu sais le musala. Je me comprends ça comme sur le terrain. Procédure ya kosomba parcelle ndenge to utiko tuna awa. Kosomba parcelle à vendeur na acheteur sécurité na bango eza na nini faut mon acheteur a mon document nini pas ya kolo parcelle et puis akende na bureau nini. Bon en tout cas pour na makambo ya kosomba bandako bandeko na ngai pour na kosomba bandako bandeko na ngai na ko yebisa bino kosala ngo na masekité parce que ce que le lot va frapper yo au leli au kolela yo nanani. C'est comme ça que na web sabino bandeko oza na mbongo na yo yaka mbango na agence miel to ça lo musala oza na sécurité totale. Il faut que mutazo somba mona document nini que oyo réellement document oyo ezo présenter que zanda ku ya muto azotekela ngai. Bon oskizengai omoni na ko exposer ba mayele na nganyo sa musala na télévision te pour na profit ya batu mususu ozomona po ndenge ezali wana ezana batu mususu basala musala comme ça ayebi na été ateka bandako par hasard ma lokola ateka bandako par hasard ma alors je mususu akoteka mabe asimbi tu si ngana ko livrer ba secret nyonso mayele nyonso musala ngana ko gagner eloko te alors mutu wana kosomba akeluka ba commissionnaire wana poyo za la sécurité yaka epa na ngai ngamo wana be ba technique nyonso parce que awa epa na biso ezali boye lupango ata eza mikanda te toza na mayele oyo tokosala tosali procédure tobimisi ba document complet ba document lokuta te
osombi lupango mpe oza na kimia toza mpe na mapango mosusu mapango ya basuccesseur bapapa mosusu babotaki bana mingi bana 60 baza na bamboka différent mikanda ebunga awa epa na biso tokosalelo mikanda tokosalelo procédure ya badocument osombi lupango sans problème. Ça dit quoi? Elingi oloba nini epa na biso awa toyebi okobande la place nini okosuka la place mine concernant ba document pour na sécuriser bato parce que j'ai l'impression bato mingi bazo confondre makambo ya kosomba to koteka bandako bon na lobi te ke nga naza expert na nyonso mais par la grâce de Dieu humblement nzamba sali ngai grâce na me kampe ko yeba mayele ya musala yango pe ko kota en profondeur yango donc ceux qui déjà au sali choix na yo ya koya et pas na biso agence mie to sali musala okozala jamais déçu pour to yebi musala pe to soma ndenge bato bazolela bazo se plaindre na landa émission télévision publicité à pamba mais bato na bayebi musala te tala mais pas na biso yo moko yaka comprendre la réalité moi na livre ba secret sur la télévision exact. Voilà, wana eza ba domaine moko professionnel où esali ke président Miel ba contact mususu bokoyi ko benga ye na nzela ya téléphone pour ameka opesa certains détails oyo esala siko problème esala ndeni po bino boye babanda est-ce que batu ba pesa bino déjà confiance ba yaka otikela bino ba offre to bino botambola ka pona koluka oye ba papa ozoteka lupango to nini ezala ndeni bon ya liboso neti ngai bisika nyonso nakendaka nasalaka marketing ya kopropager ba information na ba relation ya sika compagnie na ba relation kala ke non musala nasalaka natekaka bandako soki na ba relation na yo oza mutu azoteka ndako to mutu azosema ndako contacter ngai donc ngai moko il faut na bando kopropager information musala na ngai na mutu nyonso oyo na écouter na ye ezala na ba magasin na soma bilamba sona koti na magasin na bige non ndenge na soma bilamba epa na bino awa ndenge na koti la bino mbongo bino pe bokoti la ngambongo na musala na salaka musala nyo sala na teka bandako bisika na soma biloko ndako ndenge na soma bakiti ba télévision epa na bino awa bino boye bakinga na teka bandako na soma na somisa pe bato bandako donc bisika nyo ke nazo propager information na église na tambo na sambelaka nazo propager information na nzela na secteur mutu nyonso opesa nga bonjour oto ebani sika pe to ebana kala nazo ko rappeler que musala na ngai na salaka yango tango moko nazo ko propager information wana nde ba marché zoya parce que eloko ezali ke musala onyo zo sala folinga musala na yo c'est plein musala nzamba pesio linga pe musala yango par là que bénédiction pe koya batu ba contacter yo mais différence ezali et pas na bisawa a biso za rapidité vite et bien ndako na yo ata eza prix ndenge nini o etula opesa commissionnaire moko bo eteka makate papa collecte tante yaka na agence Miel solo la bien to ko betelo ba vitesse o kama ke to teki yango rapide ou melate donc biso awa ezaka kateke o po pesa biso lupango o lupango oyo na pesa ba commissionnaire mususu biso awa na agence Miel différence à ezali awa eza rapidité donc biso ezo ki pété oh lupango ya ba million to ko teka ngo oh lupango ba 500,000 to ko teka ngo lupango ya 100,000 to ko teka et puis biso to banga raté ata lupango na yo bana ko teka ngo banda kala opesa ba commissionnaire moko boye etula ezo teka maté ya opesa biso to teka lo ngo rapide biso ezate ko lokolo pesa ba commissionnaire déjà moyen biso opesa biso ezate te biso ki paraté oko pesa biso opesa ba commissionnaire mususu to ko teka ngo soko sali sho opesa kaka biso to ko teka ngo soki yo po opesa ba commissionnaire mususu afa ko yeba na biso to ko teka ngo parce que awa masolo eza kitoko musala ezo salema awa na ndenga jeté et en plus c'est bana poto bande ko nangai j'ai eza système koloyo ozimbongo na yo yaka benga biso to ko semisa lupango otongi ba appartement chaque fin du mois ozo mbongo na yo tango ko nuna ozana besoin ko bondela mutu te po immeuble na yo ezo ko tselo mbongo on comprend somba soko lingi ozana tango tonga te olobi président Miel nana besoin ya immeuble moko boye ba tonga déjà ba appartement mais ebimsaka par mois tam $3,000 par mois
Bon, c'est bon. Si vous avez un immeuble, et puis un loyer par mois, $3,000, na vous avez un quartier. On a un immeuble par mois, il y a $10,000. Ok. On a un immeuble par mois, il y a $10,000. On a un quartier. On a un quartier. Parce que chaque quartier a une valeur. Il y a loyer, il y a achat. Vous comprenez? Donc, investir dans un quartier, c'est important. Et ça que vous avez préparé, VS, retraite, vous avez préparé un kitoko. Tant que vous allez fatiguer, vous avez une domesticité, vous avez un chauffeur. Vous comprenez? Vous avez un peu moins de lavage. Vous allez toujours pépeler. Pour que vous ayez un tungi, vous avez un bon. Moi, je vais réaliser. Vous avez un politicien. Pour déjà se investir. C'est le moment. Vous comprenez? Agence immobilière, ils ont rappelé bien que bon, il y a pas d'ambition. Ah, vous avez un bon moment de somme sondako. Vous avez $20,000 yaka. Nous sommes sondako. Est-ce que Moutousso a lobby Azatam son à 6,000, 7,000 à Rose ou à terrain na place à bien? Vous avez terrain partout. Qui c'est ça mon nene? Vous avez terrain na yo. Vous avez $6,000, $5,000. Vous avez mais na ba million mo reculer. Mais si vous avez le pango penja solo, il faut que vous ayez na Kinshasa, ma pango za cher quand même na poto. Parce que on a Kinshasa comme on a monté ko ça appelle le pango paye à 1 million. A buki yango. Abani ko tonga. Na ba Victor monto zo ça le pango na Victor seulement $600,000, $700,000 a buki yango. Abani ko tonga. Ça dépend, au lingi le pango à détruire au tonga yokaka. Au lingi le pango oyo sali déjà na ba immeuble les agents banda ko ça misala te eko c'est la gombong to ça le misala au lingi résidence moko ya confort résidence oza na ba construction moko ya ba salon américain ba chambre américain cuisine américain nyonso awa ezali bande ko na ngai bolongo la ba complexe parce que na remarqué loko moko na ba mboka mususu mutu pa so mandako nyonso zo le kana agence immobilier o comment ku dikolo le pango te. Mais awa biso ça ba commissionnaire ba pe service valérité. O commissionnaire mutu pamba. Non. Awa biso soko eto selo musala oko sepela okuta bato bazala wana peso esa mabongo eza po ba kasho pe bandeko pe bazala na basa banzete ba pesa image ya ba commissionnaire. Est-ce que ça faute ya population? To eza faute ya ba commissionnaire bango moko. Alinga tambola bomo o pesa nga 2000 makolo. Pesa nga nini bo est-ce que on a agence imo makambo wana ezali to ezate. Bon, au moins, les caractères oyo, commissionnaire a affiché devant le client. Il y a un peu de décourager. Ah, d'abord, agence immobilière, d'abord, président Miel, il a monté dans Vandiawa. Ce hôtel, il a acheté le colo. Chaque jour, il avait ta pièce. Alors, 2000 francs, on s'est mis dans la bureau, on est allé à la locataire. Tala, le local, les allés à on est responsable. Alors, dans un atina comme ça, mais le problème est que ngai na valoriser musala na ngai na bali na musala oyo na botiba na musala oyo nazo vivre na musala oyo nazo vivre na musala oyo donc tant yo yepa na ngai yo moko moni faut pesa nous valeur hôtel bleu na lati c'est de l'argent hôtel ba monter na beti c'est de l'argent au le kilo chaque jour coûte nga ba pièce c'est de l'argent au kakolanga na l'autre côté vous comprenez donc déjà tant aux hommes au si ça da $5,000 no kimate yo mo hôtel la monter na traité na ye c'est un responsable non seulement responsable et puis na maele musala ezali on comprend maele musala ezali donc awa biso to ngato omoni na biso vérité vision na ezali nini musala oyo un jour na fonga pe agence na ba Dubai na fonga pe agence na ba Chine na ba poto na ko teka ndako na poto na zongi sasa na ko teka ndako na Dubai na zongi sasa donc tozo bongisa et puis to fonga la ba agence annexe oyo za la centrale mais to fonctionne ba agence sous don tozo de na mwa changu mususu na lukunga na kitambo musupe ko ta ba bisika mususu nyonso wana po to combattre chômage quoi bato baza misala agence pesa na bato nango belé to se retrouver mais ce qui est vrai bande ko ngai boya to sala bino musala bo pesa biso confiance awa to ko somo sonda ko sans problème oteka penda ko sans problème agence immobilière eza genre ya ba agence oyo okoya pe otiki mbongo na ba somo londa yo pesika kuna yo eza lokola tailleur otikele lamba opesi guna yo
ah pe okoyaka soko olingi osepeli na yo naza na tante nalingi tosala faire moko discrétion président miel natikelo $150 000 sombelanga ndako nalingi ndako ezala boye tokosala mosala toyebiso monsieur ndako yango mikanda yango on comprend donc eza agence ya solo agence moko crédible ya ba blague ekutu te ya ba blague ekutu avocat bozana avocat na bino agence immobilière tozana ba conseiller juridique na biso oyo baza payé na kati agence oyo et puis à part ça par rapport à domaine ya musala na ngai na développer musala na ngai makasi pour nga pesa la sécuriser pour na sala musala ya makamambongo alors na ko sala mutu moko en l'air été hein donc vraiment na pesi tata Nzambe merci na grâce oyo asali musala zo ke nango malamu et puis félicitations na chef de l'état le nouveau chef de l'état oyo a continué à pouvoir Nzamba pesa makasi pesa pe maele et puis hommage na Joseph Kabila Kabange a si prendre biso nyonso omoni Nzamba pesa via molai hein donc tu sepeli na ye omoni biso tuzaba parents tuzana bana mako banga muke zalaki mais Nzambe alakisi ke na Congo to sambelaka vraiment ba congolais nyonso Nzambe abatela biso mboka biso za kitoko mboka munene hein mboka munene mboka oyo ba musicien baza ba bogar balataka bien mboka oyo ba joueur baza ba bogar mboka oyo batonga bandao kitoko mboka oyo basi baza kitoko mboka oyo ba grand pasteur a monde bazo bima awa ba pasteur bateka danger awa ba ministre ba yemba danger awa ba joueur solo awa ba commissionnaire pe a valeur ba net ba biso hein ba jeune homme en couleur donc biso ba tumo boye o tsenga na ra ba jeune homme nazali na ra ba papa nazali donc biso ba garçon en couleur ba messieurs en couleur so moninga go confondre ke auti poto to ayaki lobby donc yo mo bika place au sala ngai donc moni nyoso yo esa na EDC na kisasa bande ko na ngai vie za kitoko tango za en bonne santé sala makamuna bien oza na droit na erreur te oza pe na droit ko pona commissionnaire mabete oza na mbongo na yo sala choix président miel ngai na za liboso na yo omoni ngai ozo opportunité omoni ngai contact yango na plus 243 85 11 999 64 ben ngai na sommes sondako. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Ezalaki Yabino Ekibumba, ouais, Yambaki, Moko, Yaba commissionnaire, Yamboka Nabiso, Tozape na bandeko, Oyo, ba travaillera na elongo, na ebite soi, ba ozana liloba Moko, mi balemi satu, Tozana na moto na Nzambe, Tomona gipe. En tout cas, photo totambola, Medingwadi, Togomi na suka to chite, to laksarara, ndenge nini, agence Imomel, eza quand même les loba misusu babimi, bake babulo. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Oui, qui m'est allé dans le colo. Yo pe moko na kati agence Immomiel to oyeka ko lukanda to ko som. Oui, tout ça la kati agence Immomiel comme conseiller spirituel comme conseiller en matière rebelle dans le domaine rebelle. Donc agence Immomiel ils ont constitué batu rebelle dans le domaine nyonso. Soit côté spirituel azali, soit côté juridique azali, ou côté azali. Donc ils ont fait ça conseil dans le point nyonso et surtout makamanda vraiment vous allez dessus. Merci beaucoup Motona Nzambe. Tozana papa na biso pe awa na côté na droite na ngai mbote papa. Ouais, mbote. Boni papa yo yeko lukanda kuto yo poza moko na kati agence Immomiel. Ngape na moko na kati na contribuer à côté ya fourniture ya ba donc ba profession ba ndako etali ndenga ikoto. Donc motu bena zo dénicher pena ba place ba ndako mo na kitambo ndako mo na Gombe yo. Te côté ko profession ndako lia makamuno setali ndenga. OK. Ah d'accord, merci beaucoup donc côté Koudi apena donc père ndaza côté wana donc fourniture ya masolonio surtout. Tout le monde est bien de Lumumba ah mais on dirait abungi bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Nga papa Guy. Papa Guy to moni ope awa papa yo zanani bon on vend déjà na bureau moyen to lo ba yo client yo zanani na kati ya agence Immomiel. Nga za moko na kati ya agence Immomiel to so sala awa. Bon et bila ko le beza depuis ce présence le vijanons. OK. Donc bandeko baya ba ko zala pena de cité. To zela bango baya ba ko zala pena de sengo. Voilà.
Merci beaucoup, chers internautes. Vraiment, Tozo Yakaka, to clôturer l'émission Nabiso et ça l'a guipé bien. Mais dingwadi, au balancer biso moi image au tomeka au monde à place. Bande konabiso ba travailler aka donc espace ezali penza ba pesi moi confort nani na bango. Oui, to moni pende konabiso pe Lumumba aza koto yo donc Lumumba oya famille Lumumba te mais Lumumba na idéologie ya fait premier ministre ya Congo ya Liboso donc Patrice Emery Lumumba. Voilà Papa Miel. Merci vraiment d'engo pesa ebiso temps pour na go solo là. Oh carte au bagi ngana zwa. Voilà oh carte ya président Miel. Donc agence yango anytime mutana pour ça contact sogo landi bien te na émission tu peux m'appeler nako pesa yo ba contact nyo surtout pour natina ya agence Imo Miel. Voilà, merci beaucoup pour notre temps pesa biso. Merci nabino nyo surtout bolanda biso ezalaki yabino équipe Bumba to komi vraiment na suka émission na biso. Merci na Medingwa Dio Zimbagi caméra et merci na bandeko nyo surtout ya ESP Media to kutani très prochainement na numéro mususu tolobika ande toloba na suka émission na biso ensemble. Glory be to God. Bye. Nalingi nanga mot de passe. Ona banda kona bigé. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Madame, on a émission